awa nde nazwa boye na Chine aya na Chine na baepinare epinare frais awa na Chine awa kuja mbote kuja kusabalala oyo amene ntuma bala tambo na papa ni mbote de bala tekona na mama te na yabo tumba ama ameni kilo ayo wasoma bilo kufuna kilo no kilo another no 1 kilo mama kilo yeah mama wait kwanza na hivi sio ana na hiyo chini ndio mmoja kwa sababu wale kisalifa mama mama ndiye kisalifa mama na yes. Yeah. Mama, wait. Sister. Mama. Yang mana itu? Mama, cek. Ini ada isu mana orang mau mana? Oh, kami ada ada. Oh, yuk. Yang ke sana. Selalu mau. This is not temple. Yes. This is like mama. You have like this? No, no head. So you have stand up now, no? Finish. Then you finish? Yes. Tomorrow you like that? No. Why? Which day you want like that? Yeah, what? Yeah, I can this is... Okay, okay, give me that. Mama, no problem. Mama, no problem, eh? Okay? Yeah, mama. Yeah. Kalau kita belajar kalau malam tu kita yang kita selalu sah, kita belajar malam ni kita dia apa belajar sendiri. Malam belajar kalau anda buat. Thank you. Mama, I want manioc, mama. Manioc. Look. No, look. Mama, I come? No. Nikam. Pasang aja, pasang aja. Majikan. Nyam. Cái ngủ nó trùng nhão lắm nha, nó mang tay luôn rồi. Nham, ăn kilo cho nó ăn nè. Ya, ini mama. No, mama, look. This money. This one. No. Wait, mama.
Big, give me big. Nyoko, eh? Ya, kok saya pikir lah. Ya, saya. Yes, no problem. How this month? Come on. Come on. Month? Okay, ma'am. Thank you. Quand on a bâti, on a besoin de maman, maman besoin de papa, maman il y a une fille, on a attaqué la Chine. Alors quand c'est mon anniversaire, on a pour Canada. C'est chez Katani. Maman, c'est chez Katani. Maman, how much pepper? This sac. 11块。 Huh? 什么东西？ This. OK的。 Okay lah. Okay. Thank you. Hello, bonjour. On est kana bakeba na bobenga ba mama pe bobenga ba papa te. Na pesi bino mbote ebele ngai ya bino mama Elia Nitu na bino ba ine surtout bolingaka ngai ba bolingaka service traiteur de Croissant la Providence na pesi bino mbote ebele en tout cas na pesi bino mbote mingi nangi bo manquer ngai te pour ngai pe nazo manquer na yebiki na manquer bino mais bino na lite bo manquer pe ngai nde bolinganga ninga na linga bino. Oui, maman Elia Nitu na émission na biso préparant pour le mariage, hein. Oui, bien émission na la cabino. Na musala na service traiteur de Croissant la Providence. Merci na bino surtout bodef sanga matoyi na bino pona koyoka ngai. Merci na bino surtout bodef sanga miss na bino pona kotala maman Elia Nitu. Ah, tout ça le mois de décembre, oh nzamba komisi biso pour que de vers fin de l'année pour tout côté na mbula ya sika. Yango na continuer toujours ko célébrer émission ndenge na mesana ko salela bino na mboka musika na mboka Chine. Nana mboka Chine malgré na mboka Chine habité na kotika ningo na te ya musalunga na linga keza musala o nzamba pesa ngai na sala pona bana na ye ndena lobaka ke na sala kango mingi pona ba jeune fille na ngai ba oyo nanu ba balite baza chez les parents ba o ba na ba fiancé ba o pe bana kasa ndako mabala ndenge mama Alpha ebsanga ke mama Nitu yo le baka pona ba jeune fille biso ba mama pe total ko ba mama na kipate po batakola na ngai be bakanyoso baki konetu yo wana ke na mingi e pa ba jeune fille nga na kati mboka Chine na otu ebisa bino nazanga moko te nazana papa mon héros de l'ombre papa Nitu capitao nyonso boyebi. En tout cas na pesi mbote belé na ndeko mwasi na kutana ngene ana mboka Chine ya kutana na Canada. Amoni papa Nitu asepeli abia maman Eliana oka papa Nitu na yoka ko kaka le na moyo na sepeli yesu kwa moyo le roda l'ombre nenge bozo mona longi nanga te za normal parce que muto ko filmer nga lelo azate ala médical na Paris Joël Kasha maza na Congo Jérôme Mbuya za na Congo donc ngamo nazo sala musala au four et au moulin na ngembo ka musika nga na linga ko laissa toujours papa malgré tozule na biso na libanda na balabala mais moko lamba kaka eza bien parce que ana za na kati appartement bike na appartement na za na possibilité ya kosa nini ya kolamba yango nazo lamba ndunda na ngai bacha nini bacha mbisi ya kokauka na boka ngona mwamba biso ba Kongo tolinga mingi biloko bacha mwamba biso ba Kongo wa tolinga mingi biloko bacha mwamba ndunda ngo eza lokwa point noir mais eza ba légumes loko les gens mangeables ba chinois ba liaka ba chinois ba tunzamba sali biso soto liaka donc na za vraiment na ndako tene na biso bino tout à l'heure na za vraiment na Chine na za vraiment na appartement o ba appartement bozo mona ba voisin na ngai bango ye ba voisin na ngai appartement pa ya ba voisin na za vraiment na mboka Chine ne na za mboka Chine bo te écriture ya ba chinois yango yo na za vraiment na mboka Chine donc na kotika bino bongo te il faut na sala musana ngane na mesana oyebelo ko mususu wa soza na kati makila nezo bouillonner ka force nini il faut ça parce que maman Elia Nitu oyo musala ezaka ko forcer teza vraiment eloko vraiment ezaka na kati na ngai
Ah, on a d'autres personnes, mais naza na masolo kolamba vraiment ce n'est pas vraiment ça parce que na mingi bomesanga na makambo mais na masolo ko betela bino ya ba papa ndenge nini ba traiter ba mama infidélité ya mibali bolinga na lobela mibali vraiment de nature na linga penza ko lobela mibali te mibali balinga penza reproche te balinga ko lobela bango mingi te mais bino bo pousser na lobela mibali lelo na hotel sabino mabe ya mibali pour mibali ba se repentir pour to comme na nini to comme na fin de l'année to ba kona ko senga na ba pardon na kati ba couple. À tout à l'heure. Voilà ndenge na auto episode ke lelo naza kolobela mibali nazoloba kolobela mibali te poke nakani bango te nazolobela mibali pona makambo oyo na yeko kuta awa na kati ya mboka Chine awa eza Chine botela mboka bato ya mikuse oyo baye kotonda na mboka na biso musala na biso ya mikate bazwi musala na biso ya makendele bazwi musala ko kalinga ngo bazwi ya masango bazwi botala mboka na bango ndenge ezali tala mboka na bango ndenge ezali oyo mboka na bango ya bato ya mikuse oyo ba chinois Bania, Luchinglu, Mayo, Karabango, Mayo, Karabango, Nantia, Loshi Nantia. Donc, Namboka na biso bayaka kaka uchap soka molunge. Biso petolo kato Samuel Likambo, bango kaka uchap soka molunge, ko uchap soka botala mboka na bango ndenge ezali. OK, bon, waneza pesa important. Ya important ndenge na episode ke na lingi to so na bino makambo oyo na episode mabote ba papa ne na episode bino ke nazana nga na ndako epai na ngai te na argentin epai boye belinga non awa nazana nga na kati ya mboka Chine naza vraiment na mboka Chine naza vraiment na parité masolo ngina le bana bino eza ndenge nini o wana bomone na eza roquette wana eza na roquette makambo na episode bino eza boye ezake awa na mboka obo uti komuna mboka Chine ona alexi bino mboka Chine oyo biso ba kongole to mesana ko bima ko luka poto kendo ko luka vi po pa na biso mokolo oyo tozongo ya kokokate eza normal to bima kali bana tozo kendo luka vi na moni pe na mboka oyo pe ya Chine ba chinois pe bazotika pe mboka na bango bazo pe na mboka na biso ba osala nini na mboka na biso bazo pe osala nini ko luka ka vi eza normal depuis la nuit de temps mokili esala mandengo na preuve ne ke belche na mboka na biso ya ko coloniser na kati ya mboka na biso po to koma un peu civilisé eza na ngoli kamomoko eza na ngo normal mais on ngina loba na ngina loba nini lelo masona ngina betela bino masona ngina betela bino ezake na kutani na makambo moko awa oyo
esali nini esali ngai pasi esali ngai na mawa na ndenge nini biso ba oyo na mboka na biso tolinga tribalisme yo za mukongo olingi muluba te yo za mungala olingi mutetela te yo za muyaka olingi muteke te yo za boye na boye olingi boye te yo olingi nani oyo za roquette hein bo comprendre na Chine bato ba ya Chine bayebi ba bifunda ka boye na kati ya nini ezanga raté yo za ba roquette donc bo comprendre moi ka lo mona roquette maman yo ebike na mboko eza na roquette surtout za na posa obengi nga ka obisa maman ni yo nene ke na mboka batami kuso wana masolo eza ndeni na ko ibisa na ngayo masolo ndenge ezali tala masolo eza boye ndena wote pseno ke l'homme t'a filmé azate Alain Benza Paris Joël Kachama Congo na continuer masolo na ngai ndenge bomona kia wa nazaki kolamba ndena ebisi bino ke malgré tozole na ba restaurant mais mingi kolamba kaka taw na ebisa bino ke makambo kolamba oyo bino bomona nga wote mama nito yo kanisi ke makambo kolamba kaka oyo ezoka nzungu lamba ka los mais lokwa ana za na positeur lamba na débrouiller na sali makabu nanga na kati hein na débrouiller kaka na sali makabu nanga na kati nzungu na sali ndunda nanga ndunda na bomona kiango na lambi na siso lamba na lambi ndunda nanga papa ni tu ya bimi mwa muke soko nzongi akumi na nzala akolia po na ngite nyoso alia kaka libanda tolia kaka libanda aya ko manke aya ko zanga loboko ya mama aya ko zanga loboko ya mwasi na voilà pourquoi nazana nga ko zapeta na nga ya kolamba bino ba bolobaka na nga ke bato bolobaka so bocha ba commentaire mama ni tu bino ko kanisi mobile ezaka kolamba mobile ezana ka kolamba te c'est vrai ezaka kolamba te mobile la mobile azana loko nini alingela rapport à mwasi ezaka kolamba te je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous à 1 milliard % que libala ezaka kolamba te libala ezana makambo ebele ezaka kolamba te vous avez vraiment na raison na bino mais le solo na obeta la bino na ebisa bino mingi nga maman elia nitu na ebisa bino makambo oyo eza solo makambo maman elia nitu ezala makambo te ke na lokoti na balabala sara bongo na te en tout cas na ebisa bino makambo oyo ezaka solo na vela eloko moko likambo na uti kokutana nango na kuti na mboka na oyo naza actuellement na mboka oyo Chine na ebisi bino ke ndenge to lukaka vie to mesana ko luka vie biso to yaka na Chine ba Chine ba yaka na mboka na biso ba allemand ba yaka na mboka na biso preuve ndeke biso ba mamani to vanda na France mboka ya bato ya ba français bango pe baza na mboka na biso Congo donc toza universel eloko liboso na kosenga na biso totika tribalisme totika vraiment tribalisme et quoi bouti de loko te wana so bomona ya ba roquette tant comme maman ba roquette na place na ola ngo ba roquette na zo mona so ça na posa roquette benga ngai so za posa roquette so benga na yo ngai nga maman ni tunaza moto na linga ko bouger na mesana ko bouger na linga ko vendre place mon côté na linga toujours ko apporter un plus na kati ya ndako parce que boyebi ke via lelo ezalaka via kalezalaka nango ba papa na biso bakenda ko lukela ba mama va na ndako mais ce n'est plus le cas lelo il faut osala nini ko luka moi un plus ko luka moi et puis soko lingi oza respecter na vie il faut oyeba ko luka il faut luka soko lingi même esika babala yo ba respecter yo il faut luka so za muta ko luka te o mona kana yekutu avandeli kaka yekutu asalaka te yekutu basalela yo mwana na valeur ezate moi valeur am tuba pesa yo ezate pona ni ba yebika ke yo po olia il faut kaka mobali asalela yo yo po ta mona voiture kitoko il faut ka mobali asalela yo po osala boye il faut mobali or il faut koluka mo sa zo luka mobali aza koluka toza ko se compléter na vie ya lelo esengi ndenge wana ndenge na lobo bandiko na ngai. Pourquoi on a dit un tribalisme que tout est tribalisme? On a un mboka oyo na kuti mibale ba congolais oyo ba na mboka oyo ba ko luka vie ke ay na mboka po avanda te ay ki na mboka oyo po aluka vie lobi abima akota na mikili ya poto nde to mesana biso parce que mboka oza mboka avanda te langue na bango na noze mystique ndenge bazala kaka eza mboka mo eza business eza vraiment mboka te muto ya vraiment libela aya ko vanda mais ezala bandeko mingi bakute na ba mikakatano ebele na kati ya mboka Chine
yango bokinga na biki to tika tribalisme parce que bande ko na biso ba congolais ba boti na ba chinois na ndenge ya kosakana te bana makila ba chinois na ba congolais sangani mingi na ndenge ya kosakana kuto ata mukete. Voilà pourquoi nazo ba ki en tout cas to tika biso tribalisme to tika na biso discrimination et comme ma biso nulle part na ebisi bino ke ezana ndeko mobali moko ayaki na mboka oyo nenga na mboka oyo ayeko luka vini ka bato baluka ka vi mais aza mobali oyo ezana mibali mususu ayeko kolamba ye mukote ezana mibali mususu alinga ka mosa lembela ye ezana mibali mususu ka mosa sa chemise na a repasser pour alata mais eza pe na mibali mususu ba kipaka na bangote ye mko kola mkana tongo asali mo café na ye akosa la petit déjeuner na ye mo speso ka lambaki azupa baloli semuna na ye ali nzambe asala mutu na ndenge na ye alors mobali azaba genre ba mibali o bazaki ye moi si il faut asali la ye nyonso malheureusement aluki nzela ya voyage tango aluki nzela ya voyage et même nzela ya Chine tango komi na Chine awa lokola za moto alingaka basalela ye wana ke kotomba amoureuse ya femme chinoise tango atomba amoureuse ya femme chinoise akosi libala epa ya chinoise akoti libala pa ya chinoise alakisi langue ya awa ndenge nini ezalaka ndenge nini basololaka ndenge nini basalaka masolo wana aye kokota ndako libala zemi ya liboso ekoti baboti mona liboso zemi ya mibale boti ba ya mibale entre temps ye mobali azalaki na mwasi na ye na Congo atiki pe mwasi na bana na Congo sikoyo eloko ni ekotisaki ye libala po ngai na ye tosololi akoki komilakisa boye teke ebomona ye boyebi ke moto akokomilakisa bongo teke ebomona ye apesi ngaka lisolo mama nito eloko ni esaliki na kota na ndako ya libala epai na koti awa abina za mobali moko na linga kabasi basalela ngai mwasi asalela nga na mobali ya libala na mesana ka mwasi asalela nga makamu na nga nyonso na mesana mwasi alambelinga mwasi achilinga na mesa alors tant na mboka oyo na moneki na vivre ka nga moko boye na kokaki te voilà pourquoi na lokaki toujours mwasi pona sa nini na vivre na ye nga na c'est déjà ça infidélité abi oui eza infidélité eza ya solo na sala infidélité parce que ngana za mobali ote na kokaki nga moko na lamuka na sala mapa nga mote makamona kokango te ka fo basalela nga yango na kende ko tomba amoureuse na mwasi ya chinoise non seulement tomba amoureuse mwasi ya chinoise abike mama nazoki yango ka lukwa age ndenge zalaka ke mwasi ya edenga tout ça boye na boye pona mboka na bango pe na ko koyeba pe munoko e sunganga kaka mena ki komona mwana liboso abotami mwana mibale pesa sanene abotami sikoyo mwasi atikali na Kinshasa mwasi atikali na Kinshasa kuna azapi na oya yebana na Kinshasa za bana ya misato po azande ko déjà plus de quarantaine d'âge aza mwana mkia ba vingtaine d'âge te yango wana na bandiko lobana na ko banaka kene basi o balaba ke libale zaka kolia te ya ebisinga bi ya zoki chinoise po asalela ke nyonso mais acheki programme mwana te ki basala nini babota bana bakoma na bana mais bana kame basali ni bakoti na kati sikoyo na kosa ndenge nini po bana baza bana nanga est-ce que na boya bana na ngai na boya bana na ngate moepe abima na mboka oyo ezate pona nini ozo mosa chinoise achao déjà singa na kingo biro nini oyo okota oyo okota te po aza déjà na bana oh mboka o bato ba chinois o balinga kate bikolo mususu surtout biso bato mwindo to bota na ba chinois to ba chinoise mais ekoyi ndenge wana mobala sali nini akomi na singa na kingo mwasi na ye ya Kinshasa ndenge zala kaka mobali malgré tout ça za bolingwa mwasi na ye ce n'est pas kalinga ki chinoise kolinga mama bana ndako te chinoise zaki na ngoka ndenge za mobali moko linga basalela ye yango kende kokota libala epa ya chinoise mama na bana ya kate mama bana ye tango ti mama bana quelque part mwasa chinoise congolais azana songi moko na ebite songi ya congolais na moni eti jida o atekaka Jésus so totali bien quelque part peut-être jida sera congolais parce que comment yo congolais okoki kokende kofunda ndeko na yo epa ya chinoise mwasi na ye awuti Kinshasa na bana ndeko na yo ya mwasi boza makila moko bana ya Congo bana ya Lumumba makila moko bana tata mfumuki mbangu comment okoko kende kofunda ndeko na yo epa ya chinoise ozana sangote tala mwasi na ye aye nyonso wana nini motema mabe ya likunya ya likundu bato balingaka te
oza goyigoyi oyebi koluka te soki baninga baluki omoni ke moninga azwi ekomi motema mabe ekoteli yo. C'est vrai azoki na ndenge mala ayemo abike mama nitu na ce n'est pas que nazaki na tombe ka amoureuse ka acheter eza parce que ngai nalingaka basalela ngai tout ça na cheki programme kobota bana te oyebi ke soko oza na mwasi tango mwasi akobanda kobota ce n'est pas que yo sengi mwasi abota mwasi abandi kobota parce que mwasi azaki vraiment folle amoureuse ya mobile na ye ya mutu mwendo aboti bana na ye mibale. Mais eza regrettable parce que ndeko moko ya biso ya mboka na biso ya mobile alongo na sungi ko yebisa chinoise kuna ketala mobile na yo kuta bingisi mwasi na yoti Congo na bana misatu baza awa botala niveau oyo motema mabe ya Congolais ke kofunda moninge pa ya mwasi ke kofunda moninga pa mwasi za mwasi ya mboka oyo bandeko eza pasi mboka oyo bapesaka mikanda te nde biso towana poto kuna bapeso mikanda banda ko bimasalo motema no elingi eza mboka mona kokotela bino ba detail te mais eza mboka moko ya ba mame keba. Alors tango ndeko wana mobile ke kofunda mwasi ya chinoise na kanda wana nyoso to azaki nango na zuwa oyo mataki ye komona ke mobile ovandaki na ye ayebisaka teke na Kishasa za na bana alobaki teke na Kishasa za na mwasi amonaka ke mobile ye azoluka kaka nzela nini nzela poto balingani na bango tango balingani mwasi ya chinoise bolingo zaki makasi epa ya mobile ya Congolais baboti bana po alingaki mobile mingi mobile kendeki na ninga sala ngomo aventure penza pete po alobiki ya linga ka basalela ye yango peso ko za mobile yeba pe ko kalinga makina yo moko yeba ke non awa nde naza boye nakoki pe kokalinga maki na nganga moko nakoki kozwa mapa na ngo na tia yango beurre nga moko nakoki kosukola pe badesu na ngai moko kolinga kaka te facilité ke basalelo bozokende koseme partout ata kutu balobaki ke multiplier nini se multiplier le monde se multiplier nini yango pe kimi na nga na comprendre pe soute moi ki chinois kotanga na mutu soki ba multiplier nini yango pe ekimi ata ba to multiplier mokili bana sikoyo kobota na chef sikoyo boyoka eloko nini komeli ndeko na biso ya congolaise lokola ndeko na biso ya congolaise za situation irrégulière parce que awa ndenge bavanda kabo ato na visa 1 mois 2 mois 3 mois ta une année soki esili pour renouveler visa za pasi makasi faut lingo zonga susu Congo renouveler visa après kozonga eza fa ba procédure mulai yango na penza pesa kanza mais merci biso ba etozu grâce kovana na mboka mindele ba pesa kabiso mikanda ozo bima ozo sandenge motema no elingi en tout cas bato oya mikose ba ne eza vraiment kana bango te bango vraiment baza lokola mindele te et voilà ce qu'on ndeko ya Congolais mobile na songi nenga mona kikende ko o mususu azoki mwasi na ye ba koma ko vanda to encourager te nenga azoki mwasi to encourager te mais apesi ngai lisolo na ye eloko nini esala ki azo mwasi nenga na expliquer bien ki goigoi na ye alingi ba servir ye so na plateau yango wana etinda yake ndoko zo mwasi ya chinoise asalele nyonso mboma bolingo boti bana mibale mwasi Kishasa ye na bana misato bitu na bango zaki babi manamboko baki na mikili ya poto nenga bino boyebi kande to beta masolo te ha babi ma abaki na nenga mikili ya poto mais malheureusement tango mwasa ye songi ya mona mobile tango akende ko funda moninga ne mobile mona mwasa na saki nini akei ko funda bango na ba immigration na bango awa ke bato moko baza kuna baza na situation irrégulière na mboka o soko za na situation irrégulière yeba yango ka vozonga même na mboka no Congo kokota na boloko bakotona no boloko o salina no boloko na yo soko sa boloko o futi ba mande soko futa ba mande wana nde okobima o songa na mboka na yo soko kisima ka mwana so tout kovanda kana kati ya boloko botala niveau baza pe na mawate que oza mwasi bango etalaka bango te bazwi mwasi bakangi bazwi bana batiki po baza bana bazwi mwasi bakangi po za situation irrégulière bazwi nanu mwasi bakangi bazwi bana basani ni barifule bango na mboka na biso na Kinshasa batikali na mwasi tango batikali na mwasi asisi kopirige peine na ye mwasi pe mobile ya Congolais moye pe atika mwasi ya chinoise eza te po soko atika ke chinoise elingaki eza susu likambo osakana te po moyen te donc nenga se défenda qui a celle qui il fallait qu'azana chinoise kaka po aluka moyen ba libérer mwasi na ye ba ko libérer mwasi ba kamati ba refoulé mwasi na mboka Congo botala niveau ya motema mabe botala niveau ya infidélité
ndenge eza kokomisa bato ndenge eza kopesa vie ndenge eza kobebisela biso ba vie ndenge eza kobebisa ba infidélité eza kobebisa mabala bapasi eza kobebisa mabala eza kobebisa vie de couple eza kobebisa vie de famille eza kobebisa vie de famille mibali ebele baza awati azana basi bazana mwasi na Kinshasa azana bana makenda kaka beti mwa match na ye aleki mwanzela teli mwanzela na yaza mobali ya soulager nzoto atiki asoulager nzoto atiki mais mobali alinga ba servir ye na plateau nyoso ba pesa ye botala niveau akomisi famille na ye botala niveau moto o atie songi asali libota o siko mwasi wana na bana bazana pasi na Congo mobali pe moyazonga Congo ezate pona mwasi pe ya nia apa kangie klebowa okobouger te to sto boti bana mibale okobouger pe ndenge nini mboka na bango mboka na bango na sens que ceux qui osana mikanda te kombo nango osali na boloko sisi boloko si mazon so na mboka na siko mobali azotala niveau na sa su boloko te bazonga su na mboka te na sina meseni maki ya mwa ebele sina meseni mapa ebele mwa biloko ya uti na frigo ana okende kuna na kobandela wapi nga koposa na ngeza kene kena mikilia mindele ya poto mais siko lokwa na kete na osa ndenge nini yango lisona ngana bakebino bana kotela mibali bomoni pourquoi ngana lingaka vraiment kokota makambo ya mibali te na lingaka ba reproche mingi na mibali te po ceux qui tolobi totala mabe ya mibali babolingo na biso ekovanda te ceux qui tolobi to banda kotala mibali babolingo kovanda te yaona linga kolobela penza mingi te ke to landela ka mibali et puis surtout komi kolandela nyoso to kovanda te mabali kokofe kopanzana tozo exemple ya papa wemba na mama Amazon papa wemba linga kazaka na 14 ans moko akundi moninga tala papa olangi na mama olangi moko akundi moninga toko kwa kola tolanda bizalili ya batu wana ke komo nango nini femme soyez soumise mwasi zala motema munene zala mutakosala nini ya kokanga motema posu kito bandi kotala mabe ya mibali ke mobali nanga sala kinga boye mwasi wana na Kinshasa boye mobali na ete na tout nie so mwasi Kinshasa ba boye na bité mama to boye nité moi ça comprendre d'expliquer situation ni et puis moi ça nga yebi nga ike ngai na linga ka facilité na linga ka ba servir nga na ba repasser nga bilamba na nga ba china nga biloko na mesa moi ça nga yebi yango nga pe voyage na yebo na fumukana restaurant colonial so tout sinon te alors ko ka goût ya biloko ba chinois alors ka goût ya biloko ba nani ba chinois yango bomoni kinga na chema boko na moto na sali nini na lambi jour musuto bimi toke ko le libanda jour mususu na sali nini papa to fana kala ndako lelo ko lia nini netile na lambi legi moza lokola nkovi na chiki nchongo mbisa kokauka na iki na mbisa na ngako kokauka na iki na makabu na ngai na iki na fumbo na ngai na iki na mbika na ngai ba bibi so tolengela ka mabala soki tolobika ke totala mabaya mibali ba mama tukovanda na mabala te mabala na biso bando kufa pamba bino bolinga ka mama nitu lobela ka mibali siko bongino lobela mibali yango nini tuna lobela bango ndenge nini femme soyez soumise l'homme est le chef de la maison. Mais la tini mobile na infidélité non ce n'est pas ça n'habite que mobile les ala infidèle parce que tu es le chef maka musu na ba circonstance mususu moi sona elle avait compris à comprendre que non mobile na ngai kimboka moko boye mais passe na motema makasi parce que tia yaki au mobile expliquer que ebi ninga na yo na zuyo na yeno boye kuna déjà na baby saki moi c'est bien le problème ezate donc encore motema poto aussi manza to ke na biso na mikili ya poto malheureusement tata moko ya songi akiko tia songi akiko funda soka funda qui n'est pas chinoise te makambo peta muso ngeli kanango bien moi c'est ngasa ba mikana na yaluka ndingi na kena mikili ya poto na bana mais na songi ngona nzotuna congolais basala biso ndenge nini so totali mboko esembela kami kaka biso ba congolais batolo sambo tongo midi yekebere chende keboko kokokoko soki moto ke église te ba o ba kende ki ba ko benga yo ye prière te pona nini o bitike nzamba linga ko mingi o ye prière te pona nini soko kenda ye kutu ndenga za wana kaka ba voyage ye kutu ndenga za wana kaka bo ye kutu ndenga na zana batike linga charge lo sambo ngala sambela kaka ye kutu ndenga za wana mataki ekitaki ko reprocher bato bakenda ne l'église te mais chaque jour biso ba congolais totoni saka mangomba
koloba langue kaka biso ba prophétie kaka biso. Mais pourquoi motema mabe eza kosila te na mboka Congo? Motema mabe ezosila te pourquoi? Pourquoi la jalousie? Pourquoi jalousie ezosila te na kati ya mboka na biso Congo? Lundi, moutaza en église. Mardi, moutaza en église. Mercredi à dimanche. 7 jours sur 7. Nabala Yesu. Nga bala Yesu. Nga sambelaka. Nga sambelaka. Basi babala Yesu. Mibali babala Yesu. Nga sambelaka. Nga bala Yesu. Yo o soko ki église te. Ba téléphone de bandi ko landa. Allo. Na moyo te ndenge ni seur nanga. Yo asina ngo voyage kana. Lo soki nzambe te na bomo ina ngo sala bongo te. Yo kanisi no kwa musala ne pese mela ka nzambe te. Soki nzambe te ko sala bato ba reproche Congolais yebi ngo makasi. Mais mutu na mutu ebi relation ni nazaka na ngona nzambe na ye. Les Congolais ce sont des chrétiens pharisiens. Ba Congolais baza ba chrétiens pharisiens. Ndenge ba pharisiens baza ceux qui ba osala makamba mona ba onke basali, c'est ça les Congolais. Congolais aza chrétiens pharisiens. Congolais ngi ba mona ye muta sambelaka. Ye muta saka ba prophétie, ye mutu mais motema mabe etondika na Congolais na yeba. Niveau ya motema mabe Congolais aza nango eza ya euta wapi. Juda oya tekaka Yesu, Yuda so tekaka Yesu na monya utaka na mboka Congo. Parce que Congolais ozaka ke soko yoki moninga, il faut ça par tous les moyens. OK ndeko kaka toujours gâché. OK ndeka ko bebisa Congolais azake ayoki ateke mwana na bangi babale kuna makolo mbangu na kikoloba na yebi azaka na mobali na kikoloba na yebi abota déjà na kikoloba na yebi longola kazemi na wana musala ya ba Congolais ngwana Juda tango atekaka Christ tango yaka komona quelqu'un boseke ezaki mabe akeko senga mbongo alobi non akeko zongisa mbongo abina yeko zongisa mbongo na se repentir na teki moto pona nini ba bieza trop tard so teki déjà. Ça c'est les Congolais. Congolais asali nanu mabe soko asali mabe na simananga ko ba na bi pe poni na seki boete ezaki nango boete poni motema mabe ko tinga yango bato basambela ka foko sambela na bosolo bozela ka bandimi ba chrétien ka te Bible na sali peka sek na sali peka ba mona ka ke okenda ke église. Non, l'église c'est le cœur. Église des amotema. Le sambo na bako mona ngona bizaleli na yo. Balobi te ke soko sekaka mingi être trop jeune. Wande moto sambela kate. Arrêtez d'être les pharisiens. Ba Congolais baza ba pharisiens. Congolais azali pharisiens. Le sambo na biso ba Congolais ezaya ba pharisiens. Tout tika kozala ba pharisiens na ninga lo sambo. Na ilongi toza ko dégager loko mususu na mitema toza ko dégager pe biloko mususu pe to makamu mususu. Toza ka exemple ya mindele. Botala ka mindele tanto ka na mboka na bango. Mindele ba pesi biso ba vie. Musala to saka na mboka poto. Musala bazo pesa biso nikanda onga donga visa du monde. Mundela pesi mukanda. Tambola numo lingi sala o motema yo lingi soko sala société na yo. Soko sala o apesi possibilité ya ko sala nyonso mundele. Mais est-ce que mon Dieu est dans l'église chaque jour? Est-ce que à lundi il y a prière, mardi il y a prière? Déjà pour monter personne n'a pas là, ils ont déjà le corps sakana. Un toit, ba personne n'a pas là, ba vie mingi toi on a poto, na quelque chose tonga toza la ngote. Ba vie mingi. Nazo ba makambo so za lokutate. Lelo mboka na biso pour monter za mbongo fa kota politique. Pour ça na mo faut ça politique, so za politique te ba moins limité. Belé la kimeli la politique ba kimeni. Ka mbongo ti. Ba kilo ka na politique, ba kilo ka mbongo. Ozoma koto business koto zo simba sotena sani na kimela koto politique na biso Congo eza na mbongo makasi na kimela politique donc comme ça c'est bino lelo yango wana bino mutu ngana bela mibali siko liso na beteli bino siko zaki mwasi ya garçon ngako boma libala ou bien on va comme ça là ni meilleur ebisinga que non mwasi na ya comprendre alibi que na comprendre des avis ni moi ki koluka. Et puis boyela ke mibali mususu alingaka te butu elekela ye moko sikoyo na lo samo ndenge bato basambela il faut ko tango il faut ko bondela ka pona infidélité faut ko sambela makasi ko chaka oli koluka petite bête aza koto moto aza animal esprit mabe milimu mabe zo tumusana on faut ko sambela nzambe asunga mibali nso baza molimo impudicité molimo nyonso ya kokolela ye moko te pour la force kana mosina mopanzi eza molimo moko mabe. Il faut pas mettre la milimo ne kenda musika et que de format bisika bikauka. En tout cas on a partagé na bino wana ndena bisabino ke sona tamboli na ninga tambola pambate sona kuti mo likambu na linga ko partager ngo
na bino elongo. Voilà pourquoi na yebisi bino nde bozo mo elongo na ngate za normal. Parce que ngamo on sa nini ngamo ko naza ko filmer muta ko filmer lelo azate. Papa ni tupa azate abimaki soki ata papa ni to azala. Ta mususu anaki pasunga na mele ko azate abimaki. Yepe papa bandaki ndaki. Awameli momke akikuta na chinoise kuna nzela te. Te na kati na benga pardon. Mama akikuta na chinoise ke funela nga mfumukanda miso. Mibali batonda hate. Wala ke funela nga mfumukanda miso. Kuna na mona tiki bino pona journée ya lelo. Na tiki bino bozala bien de kana lobaka émission na ngai ezala pona ko bebisa te mais émission na nga ezala ka pona ko bungisa ya solo bozo bakena lobela mibali mais bomoni situation to mona mibali ebele ba na poto kuna place biso to zali aye ko linga film ko ba vani économiser avec peu mos na pa ye mosi pa ye bike mobali na nga azaki na kati ndako libana na mosi mo bosongo to mona yango ya ebele ya ona zo ba keso to bito landa ka mabe ya mibali to landa ka mabe ya mibali to landa ka mabala ekovanda te mwasi fosa ya mutema munene il faut ko supporter botaka ndo to ndaka mabala eza na ba famille musu peza semeki ya beti semeki na ye leka mobali peza beti peza yaya mwasi ya yaya bomona ngona mutenga na mona leka mobali ya beti mwasi ya yaya leka mobali fingi mwasi ya yaya na mama na ona papa na ona libota no mobimba fingi bino peza sukoli bino ko sokola mais mabala ne kufa kata mobali peza fingi pe mama na yo otali ko bieza ka mambo libala ngabe na fingi oya ye pompa yo fingi ni bwabine mbale muto aza tete mo azate na suka na bosani bosanga pardon limbisanga na zaleka na kanda limbisanga sani ni eleki po mabala ikoko kufa ka bi kufela boye kate tabu libale kufa te to na exemple ya papa na mama Amazon na lobi teke to la na nyoso oya bango oyo to mona kike koto eza mabe to zoate ya malamu nde to zo nde Christ alobi na biso ke nzela eza mibale na présenter bino nzela mibale ya kufa na ya bomoy mais na singi na bino bopona nzela ya kufa te bopona nzela ya bomoy ezala kingai wa bino mama Elia Nitu pona lelo to kaboneli wana que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzambe kalusa kumetoa na mois de décembre tozana mois de décembre Toni tikaka na maboko ya Nzambe tata to tika kozala ba chrétien pharisien oyo toza ko sambela bomo ya biseke toza ko sambela mais entre temps mabenyo se tondika na biso ko lobana mutu likambo ebiteke likambo na lobi ko blesser mutu e ko tika le libela na libela menene lo sambo bora bakapasa Moïse mbi aloba kyati abini ataba sangisi aboyi kozala na chrétien pharisien. Parce que Moïse dit félicitations. Voilà connaît na ngayo tozo sela o motema na yo elingi. Parfois faut pas osel kam ka pona se pesa ka mokili. Parce que Moïse dit ta botondi sister de martyr. Bobandi ko yemba bala na ko bala te. Nzamba mbe chenene bala betu bons. Bye bye. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout.